nyonso bozuli baku ya kolanda solo la plus ya mokolo lelo yango ebandi mbote na bino. Directrice adjointe ya cabinet ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en charge de la question politique, juridique et diplomatique. Madame Nicole Ntumba Keneko visité aéroport international ya Lualaba en compagnie na gouverneur ya province et président ya assemblée provinciale Bozobadite. Profitons de séjour na na province ya Lualaba, directrice ya cabinet adjointe ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en charge ya ba question politique, juridique et diplomatique a visité qui grand chantier ya aéroport international ya Sika ya Kolwezi. C'est le bagage jamais. Vous terminez ici, vous passez encore par son vérifier pour la dernière fois parce que maintenant nous sommes la température ici vous avez aussi. Conduite na gouverneur nouvellement élu Fifi Masuka Saini accompagné na président de l'Assemblée provinciale a visité qui ba compartiment nyonso ya bijou oyo tongami selon ba normes internationales ya aviation civile lokola awa salon VIP pona ba vol nationaux et internationaux, salle d'attente pe tapis ya ba bagages, escalator, ba scanner pe ba cabine ya connexion. Les bras satellitaires, il y en aura deux. Un du côté international et l'autre du côté national. Wow. Donc quand ils descendent par ici, soit par escalier, ils vont maintenant là où nous étions. Nesengo Namotema Nicole Ntumba a félicité qui Fifi Masuka Nandenge azali ko matérialiser vision ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na province ya Lualaba. Attendez d'abord que je retienne mon émotion. Ce que je suis en train de voir, c'est juste extraordinaire. Et nous sommes en RDC de Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du jamais vu. Je suis complètement abasourdi et ému en même temps de voir qu'un tel aéroport aux normes internationales puisse être une réalité dans notre pays. Et tout ça sous le vigilant de maman gouverneur. Elle a une vision, cette vision vient de la vision du grand chef et il y a des personnes autour d'elle qui ont réussi à matérialiser cette vision. Pour ça, il faut applaudir et chapeau bas pour cette vision et cette grandeur pour l'avenir. Parce que finalement, cet aéroport qui est aux normes internationales fait la fierté non seulement de la RDC, mais du grand Lualaba. Merci. Ah oui, ya Kosamba ezate Congo ya Fachi Beton eza Congo ya Bilembo. Ba réalisation ezali Koloba. Fachi Beton. Na combo ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gouverneur ya province ya Nord Kivu, asalaki lancement officiel ya ba travaux, ya réhabilitation, ya quelques avenues, vous avez détail, n'élément oyo. Gouverneur militaire ad intérim ya province ya Nord Kivu, le général-major Peter Siri Mwaming Kuba, alansagi mokolo ya lobi, ba travaux d'asphaltage ya quelques avenues, oyo ezwami na direction oyo ezali komema vers palais de la justice ya province ya Nord Kivu. Il sera réalisé les travaux ci-dessous. Décapage et reprofilage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée, la pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur, la pose de la couche de base de 15 cm d'épaisseur, pose de bordure pour délimiter la chaussée, pose de la couche de roulement en enrobé dense, construction des ouvrages d'assainissement, aménagement des accotements pour passage piéton et enfin pose des signalisations verticales et horizontales pour orienter les usagers. Peter Siri Mwaming Kuba, gouverneur ad intérim ya province ya Nord Kivu, a inscrit modernisation oyo ya province sous la responsabilité na ye na vision clairvoyance ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Mukwantombolo. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous ce jour pour marquer le lancement officiel des travaux de modernisation des avenues qui desservent le palais de la justice dans le quartier Keshero, au cœur de la ville de Goma. Cette initiative capitale s'inscrit dans le cadre de notre engagement continu envers le développement de notre province, le Nord Kivu.
Vous me permettrez ainsi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage sincère et chaleureux à un leader exceptionnel, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour sa vision audacieuse et ses initiatives stratégiques qui ont ouvert la voie à des projets de transformation positive où les ouvrages d'infrastructure sont au cœur de son agenda. Mesdames et messieurs, distingués invités, s'agissant de la modernisation de l'avenue de la conférence ainsi que des avenues connexes du palais de la justice, parce que c'est de ces derniers qu'il s'agit présentement, il est important de souligner que ces travaux viennent compléter les efforts entrepris en début du mois de février, où d'autres projets ont été lancés dans les quartiers Imbi. Ces réalisations successives démontrent notre détermination à étendre les bienfaits du progrès à chaque coin de notre province. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'avenir de la conférence, en tant que voie principale menant au palais de la justice, joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le bon fonctionnement de notre système judiciaire. Et à un double objectif, ces travaux contribueront non seulement à améliorer l'esthétique de notre environnement, mais aussi à renforcer l'efficacité des déplacements, à faciliter l'accès aux institutions judiciaires et à créer de nouvelles opportunités pour nos entrepreneurs locaux. En investissant dans la modernisation de ces avenues, nous investissons dans la qualité de vie de nos concitoyens, dans la création d'emplois locaux et dans la stimulation de l'économie de notre province en général et de la ville de Goma en particulier. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets, des entrepreneurs aux membres de la communauté locale. Votre collaboration précieuse est la pierre angulaire de notre succès collectif. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous rassure ainsi que ces travaux que je lance aujourd'hui seront achevés dans les délais de 4 mois, étant donné que l'entreprise d'exécution, je cite, la SOCOC a déjà prouvé son professionnalisme et son engagement envers l'excellence. Kasi esengeli boyeba ke malgré province ezali sous état de siège, misala ezali kobeta madada na makasi ya les garants de la nation, papa yabana son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunafurahia kuona jinsi maendeleo inaendelea kabisa katika mwingine yetu ya Keshia. Tunamfelicite jinsi ko naendelesha hii kazi vile. Consolidons les acquis to bandai koloba yangoyo. Kejo. Opération Panthère Noire, c'est Général Mania Tchania Sala qui démenti pour nous que ba maître o Salamaki lobby et l'équipe na commune Yamakala Isali ba élément n'a été vous avez détaillé. Ces jours-là, il n'y avait aucune activité liée à l'opération Panthère. Comme son excellence venait de le dire, les opérations sont ciblées, programmées. C'est quand on a identifié le site, on a localisé, on a apprécié les capacités de nuisance des individus recherchés, que nous y allons en démontrant notre capacité de taire les menaces. C'est pourquoi nous allons toujours en bloc. Vous allez voir que nos colonnes sont constituées avec des véhicules d'intervention, les véhicules blindés et les véhicules de transport de troupes qui, à leur bord, ont au minimum 3 escadrons, ce qui fait plus de 350 policiers au minimum. Et nous opérons sur un terrain étendu. Ça peut être une commune ou 2 communes combinées. Or, pour le cas que nous regrettons, vous savez fort bien que moi, que c'était des individus constitués en colonne, donc une section qui a opéré seule dans un secteur qui n'était pas sous opération Panthère Noire. Ces individus sont déjà, comme vous venez de l'apprendre, ils sont recherchés. Nous avons déjà eu à nous accrocher à plus de 2 reprises. C'est une bande constituée de 12 à 16 personnes qui sortent
cagoulé, habillé en tenue policière, mais vous devez savoir que la tenue policière de nuit, c'est une tenue bleue. N'importe qui peut se la faire coudre, mais n'empêche, nous ne disons pas qu'au sein de cette bande, qu'il n'y a pas de policiers. Jusqu'à là, il nous appartient à nous qui menons les opérations de terrain, qui sommes à la recherche de renseignements exacts pour localiser ces gens, déterminer leur capacité de nuisance, de localiser et réduire leur capacité de nuisance. Parce que les dernières opérations que nous avons eu à mener, c'est à Petro-Congo. Après l'opération de Petro-Congo, jusque-là, ça fait 5 jours à peu près, nous n'avons plus posé des actes sur terrain, en dehors des activités qui sont ponctuées pour des objectifs ciblés, localisés. Quand il y a un objectif ciblé, localisé et identifié, là nous pouvons opérer de nuit ou de jour, mais nous allons frapper à un endroit précis pour chercher des individus précis aussi. Ce qui n'était pas le cas ces jours-là à l'endroit de cette dame et de son enfant. Na commune ya Kimbanseke bakangi kuluna moko na kombo ya Diabo ye abetaki major ya Leni Bozobadite. La police nationale congolaise azali kosala musala kitoko poste de ya régie des eaux oyo, en tout cas bravo awa tozali na quartier Mokali na commune ya Kimbanseke basali musala ya makasi na butu botika na yebisa bino esika wapi bomoni bouclage esalami pona kokanga bana mibali oyo bozali komona ba patron ya bekiri basuka na bakuluner oyo banyokoli population ya Mokali na commune ya Kimbanseke. Commandant oyo amenaki opération nde a expliqué boye kolandisa mana oyo commissaire provincial Blaise Kilimbalimba koisaki mitindo alobi photo traquer ba incivil kuluna peto déférer bango esiko oyebi wana oza poste d'intervention esimbi kingasani de alors na poko a mitindo kwei ya kokolezalaki te to continue sobe kolanda bae oyo omoni oyo bae oyo omoni awa muto malamu azali te baza bien identifié pe bazali oyo basalaka mobulu muko na moko mbala mbala bazana ba ikiri na bango yebani lokola oyo Elvis comme on a proprement dit mais asinomma Diabo oyo bon na auto déféré muninga na ebola fa bango babotola na butu longola ngai na venir ya sawana extorsion une association de malfaiteurs organisée bon oyo ndenge moko bango basala ekiri na babenga ngo MPR, mouvement populaire de la révolution ba oyo ba jamaïcain bango babundaka na Jamaïque oyo mwana MPR oyo jamaïcain oyo zaïrois oyo lilo donc ba italien donc ba différentes écrits ezali awa ndenge omoni na bango boye ba plaignant bazali oyo tout ça va plainte na bango a daté ça déjà zelaka ka mukoto koza bango. Alors là meeting de quoi commandant commissariat a renforcé un effectif voilà na buto oyo nde omoni musalo esalami. Alors ngebe na maloba ya commissaire provincial to pesa e bato ya mabe les vrais inciviques ba vrais inciviques nde bango oyo ya ko bambate o bakisate do bana ya mabe lokola Diabo autobeta même un major ya Leni major Timothée abeti major de Nema a major a emai na miso ya eseki major zela muke toyebelo oni to kosala lelo na poko akoyoka ke na zui Diabo le même Diabo auti ko beta famille moko ya badodo miai pandi bango boutique na 10h abeti ndeko na ye ya infirme le même Diabo la plainte ezali eza na bureau na ngaya. Alors vraiment, nous sommes à la page ya kosala ko bakonzi ba senga. Na population commanda pe asengaki boye. Bon, vraiment population et pesi biso confiance na musala to sala li bango depuis 2022 naza wati lelo to komi presque 2 ans. Vraiment to yebi bango pe ba yebi biso. Voilà. Toza ko pesa bango message que baza na kimia. Et si gagnons ce oyo mbuma mabe zali esengeli ba dénoncer yango ba dénoncer ba mbuma mabe avec notre numéro téléphonique dans la mire. Si ka mbuma mabe zali ba dénoncer oyo mbuma mabe pour que police et ça musala yango police et ça musala yango de façon que kimia o bazo lukawana et ça les mapenza pe ba mona kimia wana donc population esengeli ba plus de confiance
ya kobatela bango na biloko na bango. Ah oui, boende ezalaka ezali kolakisa ndenge nini la police ezali déterminée pour na kosilisa phénomène oyo. En tout cas, trop c'est trop. Population ya ville province ya Kinshasa elembi. Kasi na ngambu ya population pe esengeli ko dénoncer kabakuluna oyo po tovanda kabanda kumoko na bango. Imaginez penza kuluna na kombo Diabo abeti major ya Leni. Est-ce qu'il est normal? Kokamo hein? Diabo a aussi même un major ya Leni, major Timothée, abeti major de Nema A, major a ema na miso. Ya eseki major Zela Muke, toyebelo oni to kosala. Lelo na poko akoyoka ke na zui Diabo. Naveni Kinshasa na Mbanza Lemba érosion ezali ko menacer population Nzela Mobimba isili na kubuka na bozaba détail na reportage oyo. Tozali wana veni Kinshasa musika tena wenze ya Mbanza Lemba na terrain inikin homme 30 ndenge kaka bozali komona boye awa érosion esala makambo na ndenge ya kosakana te aveni oyo depuis esalama ezalaka kitoko nzela ezalaka malamu érosion ebandi muke muke ebuki nzela en deux parties etikala ngambu kotoyo ngambu kuna ndaku moko pe ye atikala na katikati en tout cas kokamwa oyo bozali komona ya mabanga ya mike mike wana ezali mabanga bayo kobwaka te kasi ezali nde bandaku oyo ebukana bandaku ekweya bamapangu mosusu elimwa yango moyen ya kovanda ezalaka pe lisusu te batu bakima. Quelques personnes oyo bazanga pe bisika ya kokende batikala kaka wana kasi soki otali condition bazali kovandela pasi pour moindre mvula kaka ya muke kana mpu batu baleli neti ndaku oyo yango ekoma penza na katonton batu babeta bi bayebi pe ba comprendre makambo tozali koloba awa soki ofuli yango ata na monoko fu palais kao kasi ba jeune pe quelques habitants ya kotoyo babundaka na ba faible moyen na bango kocha basaki awa façon ya kokalme ata ndenge érosion oyo ezali kokende. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa awa na Mbanza Lemba balobi tala nanu situation na bango penza po baboyi tangu likambo ekokoma bakonzi babandu beta batour kuna o bakabola mawa. Salite leki na commune ya Selembao surtout na kati ya wenze batu bazali koteka na kati ya fulu insupportable bozaba détail na reportage oyo. Oyo ezali koleka awa il faut kolukela yango kombo. Tozali awa na wenze ya Selembao plus précisément na avenue de la Libération ex 24 novembre na commune ya Selembao. Awa ndenge kaka bozali komona boye batu bazali koteka likolo ya fulu likolo ya matiti pe poto na ndenge ya kosakana te. Awa tozali koyeba te soki ezali kaka wenze oyo batekaka biloko ya kolia to pe ezali wenze oyo basombaka matiti to pe bafulu. Wenze mobimba esika ya bopeto ezalaka te ata place batu bazali kotambola fulu na fulu batu bazali kotambola likolo ya matiti bakisa lisusu nchudi veut dire solo na ndenge ya kosakana te. Population tokutaki sur place basalaki communication oyo. Papa tochaka fulu awa eza pona wenze so tokomboli tochokisika wana tochaka wana pourquoi chaque fulu topesaka 500 francs pour la salubrité tochaka wana ezaka des fois bazwaka pusu balongoli bake kobwaka sikoyo ekomi mbongo bazokongola bazotyaka baposhe donc fulu ekomi montagne donc tokobenga lokwa ngomba ya Golgotha bakonzi bazozwa bambongo bazotyala baposhe bazozwa bambongo depuis 10e mois topesaka ba 500 chaque l'État aya kozwa so socio balongolako kaka babwaka po tolembi solo oyo ezwaka tifoide ata topesaka mbongo na biso po nini balongola mais bakonzi bakongola mbongo yango toyebi te so bakenda kotyaka mbongo na bandako na bango. Papa topesa mbongo na biso chaque jour ya salongo au lundi au dimanche balongolaka fulu te tofete na fulu oyo toyebi te Selembao mobimba eza salite fulu na fulu mbongo topesa bango ezokende
mangenge wapi siko totekela petu befulu niyo mosusu toteka awa tobengao mangengenge akomata likolo wana wali bazolongola te toye bato bakontina biso balingi nini ngai kolongola biso fulu oyo tala fulu ani eza bosembula ebeti bapuso kolinga te etambola na nzoto puso ezotambola mbongo chaque jour topesa mbongo olendi o dimanche topesa 500 biso salon siko mbongo okenda awa so solution te makasi oyo okosenga bato bamani so babengani bato awa chaque jour topesa salongo tofuta atike me baa sur la place o solution te basolo nyonso toomeleza tifoide balukela ngo solution toboyina biso baproblème peme tooteka fulu salite sikoyo na ntango président asalaka ye moko anomaka bato mpo basoutenir ye na misala sikoyo bato oyo président atie baofingisa ye ta neti fulu filme ngo bi ozwango mpenza fulu oyo tofutaka mbongo asalongo chaque jour na mbongo atike balongolaka te salongo esila me bakazwa yango mbongo balongolaka fulu te bayaka kozwa mbongo batie na poshe mbongo batie na poshe bukumesa boye vma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na biere toyebi ete elongi na ye te bayaka azwi mbongo akonyala bana ye so biso olobi ayeli biso basoda okela polisi apo na biso nyonso apona kokanga mutu te poelela boye bango balingi te bango balingi mbongo biso tonyiokamaka bazwaka mbongo epui baofingisa na président babukumesa boye ifo président atande fimbu makala tano presse ya selembao sali te bafulu na selembao sali te apo osi babukumesa ya boye botieli biso wenje nyonso ebeye basali te na sali te toilette publique ya selembao mpe ezalaka te tofutaka mbongo ya bato na lupanga bato wenja selemba opesala te totekaka na balabala papa bukumeso ya commune ya Selembao papa yoka soni po niveau ya salite ezali na wenze oyo ezalaka sous juridiction na yo moyen ya koloba kutu ezali te et pourtant ata salongo ya pamba esalamaka te ata bato ya commune bayebi kolongola bafulu oyo te tomituni et pourtant lisusu mbongo ya tike ya chaque jour erataka te yo penza tofundi epa papa ea nini bukumesa boye vma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na biere 29e édition du championnat national de Senghel Boyebake Lina Foot a rendu public calendrier pour la phase de fin saison. Vous avez des détails dans les commentaires. Pour son coéquipier, belle occasion de Mazembe, le centre à suivre. Oh là, ce geste pour les seconds buts de Mazembe. Quel bijou, Philippe Traoré. À travers le communiqué de presse numéro 301/2024, il y a Ligue nationale, il y a football rendu public. Mokolo mardi 7 mai 2024, secrétariat, il y a Ligue nationale, il y a football. Atalisaki, na public sportif en général. Peba Club engagé na 29e édition, il y a championnat national, il y a football. Plus particulièrement, na phase où il y a playoff, date il y a sika po na ba match reprogrammé. Tenant compte il y a fin il y a saison sportive parmi les grandes affiches tout mon qui rencontre local à tout puissant Mazembe Anglebert AS Vita Club pour le 11 mai na stade tout puissant Mazembe AS V Club AS Maniema Union pour le 19 mai 2024 na stade des Martyrs tout puissant Mazembe Anglebert Saint-Éloi Lupopo le 22 mai na stade TP Mazembe puis AS Maniema Union TP Mazembe le 26 mai 2024 calendrier ebongisi match et clôture pour la saison sportive Oyo le 29 mai 2024 entre tout puissant Mazembe Anglebert puis Football Club les Aigles du Congo na stade TP Mazembe ya Lubumbashi yo Très bien tenté. Et oui, l'ouverture du score du TP Mazembe. Belkett logé dans l'angle fermé. Likonza Gloni pour donner l'avantage au combo du TP Mazembe. Merci pour la confiance, pour la fidélité. À quoi vous avez tellement ébélé pour nos Kolanda
Solo la plus ya mokola lelo yango ekomi na suka botika to souhaiter joyeux anniversaire na Charlène Koulou, femme de valeur azali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo tozali kolia tozali komela avec impact pe idéologie bo sepelaki na ba image bo ça merci na papa na 4B les géants béni de lazalaki na sima caméra assisté Nanida Baku régie finale et Simba Maki na bondi mvukulu les TikTok men star ya TikTok ngai na bino tukutani mokolo lobi. Thank you.